mwasi atambolaka na principe, mwasi atambolaka na discipline, likolo nango okari. Biso ba mama na biso ebele baza toujours na mentalité ya bobenga oni soki tabou. Comportement o ba mama na biso bazalaka nango na Afrique ya koyoka soni mwana yo akomi na âge moko akomi déjà ko régler ozoka soni ya kovandisa ye ya kolobela mwana o ya omoni ningo komi na ba période boy mwana mwasi komi na ba période il faut changer ka boy pali bavanda na opanda tango omoni ningo za bongo soko meka kolala na mwana mobala kozwa zemi omoni biloko na nyonso tu ya oza mwana mwasi il faut kataka ba poil na nzoto ya il faut changer ka caleçon ya mbetu na yo ata baone bana bana mike ata bechi da ko changer chaque week ba marié et ça la 3 après 3 jours changer mais bana mike ata chaque week il faut changer yango mais moi na 18 ans maman yo ti le lota de la keka mbetu osukela bakaso ba règle mususu lobi na sa ya pilo na ya cousin na ye mwana tsaka bakaleso ye kuna na se et bon on soit soutien na et comment soleza mwindu na mapeka awa. Si vous avez une bate, et ça faute ya mama, ou bien ça faute ya mama, ozana kati ya ndaku na yo. Comment moi dans notre commune à âge de 18 ans, autant de la kembe tu n'es ti lelo, olongwela ki bed sheet na ti lelo, ezala raté. Wana ozo ko encourager les mal. Neti maman mo kabi na ya foloba. Ezana bala misu ba jeune fille, ba kaleso na bango ezana salité, ezana couleur na se. Et chanza couleur na se balata pantlana bana misusu bayebinde balata yangote bana misu mapeka na bango eza solo mona muso mona na mukine banda ton asokolite mais yo wana zoki eza dordoro azoki nkocha ozo baksa salité likolo ya salité na ebite soki penake ba mama tozo loba tozo ganga ok soki neti boloba ki ke ono na kolamba na osala misasu to foncé ba boy to tiki et bon siko wana eza likama nzoto est-ce que tozo ta fitir lobi akobala mwasi lobi akobala mobile aoke na ba salité wana mwana mwasi soko lati ya opote slip lati yango jamais koza na journée mobimba. Et c'est impossible. Au rose, on joue mobilimité. Et ça l'a bien pour penser que n'engez à yam sur pour ça masuba toilette ça musique et bien n'engez à la rabat masuba pe ko kito mwanda na kaleson. Yango moni réseau il faut to la takayango réseau il faut te bisa bana biso sorry bala takayango. Pour ceux qui masuba mwanda mone kitio yangona esala ka kaleson na yo eko masolo ya maso. Mwana mwasi na saki ne atambola na mwa réserve na ngona kata saki. Mais tu pay a banner because I know their parents that babanga na bango balwa na mboko yo po mwana kufunda ya ba sister jana me kana bokata mukio ndongo lobi ke ba parents musu babanga famille ba mamsu to mwana na ba YouTube to mwana ba social media pardon tala les cas so lingo commenter pesa advice pesa conseil na batumi bale ko critiquer mutu moko te ba se belé bazo souffrir na kata banda ko boyebi mibali pe belé bazo souffrir pe na kata bandako o ngai na yo to yebite to yebe loko mobali wana sali ndeko mwasi wana te kwa mondeko mwasi na komi na niveau ya kobwakela mobali ne biloko to yebite abindako lala rate moye ba place ma etanga keza te bandeko na biso basi belé ba o souffrir na kata bandako ba o vana na mabala kaka pona bana ningo eza sute ba o vana zalaka wana pona na bezote ndeko mwasi musoya ko boko elanga bana andeko mibali pe belé bazo souffrir na kati mabala mais azaka wana pona éducation bana na ye amona faza la kala po yemoko éduquer bana na ye mais bolingo eza na ngote yango na pas il faut pas to juger ka ba famille to juger ka te so mone loka bongo tala na yo kaka oleki na yo so lingo commenter pesa conseil na bango bale ko critiquer mutu te ya komona ma ndenge bato bebo fingi ndeko mwasi boyebi ete ebite pourquoi asali yango mibala bongo to moso linga boya yo moso linga sala mara mabe abandi ko calculer ba billet oza pa na yo atali mobali oyo yende ngaza bon atana meeting na school abana kenda ate to bana bazaka na trip na school akenda ate ba trip abana za na encore soki ba 30 afuta ate
na ba devoir bana ndako ayedaka te kotika bana classe ayedaka te kokipe kutu mwasi kutu koloba kutu te mwasi amilata ye moko koloba kutu te et puis mbongo mwa bénéfice wana baswanela rango na ko mwasi atelemiko aolela siko asimbi papier na biki na esprit akomisko kokoma mabe na yo omonde baloba ke mutu so asalo mabe banda kotala bolamu na yeso ko motala na kota mabe na yo po mabe na yo leke bele akomi kota mobala nga sala kutu boyete na bana kutu koloba te boyete atika bana classe te a contribuer ne ko éducation bana te aza kutu mobala moko ya compréhension abeta nga na misa bana amankra ngai afinga nga ba F word alobela nga ba gros mot siko mobala bongo boyo kilo mona ndeni poyo nani mani boyo kilao siko tanga bandi kotala bolamu na tali bolamu na ye bolamu nezali po azaka mobali abotisa nga esili bolamu na oyo ya otalaka yangwana po azaka mobali abotisa nga esili yo bolamu no ka yangwana siko ba obwa kilo biloko libanda te ndenge nini basi bandeko na mibali est-ce que boyebi ke réseaux sociaux social media eza mondo eza intimidation makasi soko za sans esprit bima na réseaux sociaux poko za na réseaux sociaux na social media poza moto wa esprit po soko za sans esprit okoyiba okoswanisa mwasi na yo okoswanisa mobali na yo po somba ba griffe yo po ya kolakisa po likolo bato bawalakisa okoexposer famille na yo okoexposer mobali na yo bana na yo ndako na yo chambre na yo oko expose ngo po likolo bato na bazwa kolakisa muto ebi kolata o alata griffe alobela ngo te yo moko soko moni omoni soko moni ngo pete eleki kaka bongo ba famille nyoso tout o eleka na réseaux sociaux ezaka bamba solo mususu ezaka lokuta bobino mo mona est-ce que bo mona muto ya kolakisa bino chambre ne côté za salité ou bien ndako ne côté za salité te ba bombara ba laksaka biso côté za rara ya propre ndeko na nga soko lingo tika na réseaux sociaux foza. Est-ce que tu es biké kokaba eza éducation? Yes. Kokaba eza éducation ba famille. Ceux qui ont raté éducation kokaba na famille. Oko récupérer éducation kokaba na classe. Ceux qui ont raté éducation kokaba na classe oko zoyango na église. Ceux qui ont raté éducation kokaba na église oko zoyango na ndako libala. Soki orate on anda kwa libala esili pona yo mais si quoi na batu misusu lokola batu lokwa bino bwana esprit mabe borata éducation ko kaba partout na ma place nyonso na tanga borata yango moni bwa mitema mabe bolingi batu basaela bino kaka bino bosaela batu te bolinga batu ba pesa bino bo pesa batu te ba bifo ko kabaka po ezongaka. Soko zane loko foko kaba eko zonga. Soko zo kaba te ozo bimisa te ozo bomba kaka ezonga te. Yangana foko kabela. Mais si koto yeba ba famille nani oyo zo kabela. Nani oyo zo aider na vie. Nani oyo zo te énergie na yo pona ye. Nani oyo zo sacrifier batana yo pona ye. Onanga basi bandi onanga mibali. Est-ce que boyebi ke bakima akola na chambre te atoso na mwasi na toso na mobali na yo. Oui eza mabe na koda libala na koda mariage na éducation ba parents na biso ba pesa biso bakima akola na chambre te balala kaka wana balala na salon te na kitchen te na cuisine te na toilette te pe ba master te ba déconner te ba découcher te balala kaka place moko po edimina kanda otali we père ba petazana mère ba petazana edimina kanda ya osala makambo wana ya kutuna ba problème ebele susu na kata foyer bandeko na ngali bale za facilité bo batela mabala na bino bo senga mawana nzambe ezala toujours likolo na bino mingi bolanda ngai na Anita Mavita show na YouTube bo s'abonner et osala ngape malamu ba famille na ngai ba pimbela mobali nzoto te ba pimbela mwasi nzoto te ata boswani soka za na posa na yo pesa ye kaka e kosala eloko moko te ato za intéressé te lokele position moko bo pesa
Bandeko nanga basi, bandeko nanga mibali. Est-ce que boyebi ke mwasi ya malamu abimisaka mabe ya mobali ne libanda te? Mobala malamu pe abimisaka mabe ya mwasi ne libanda te. Quel que soit mabe ya mwasi ou ya mobali na yo, basolo laka. Mwasi azana pona ko aider mobali, mobala azana pona ko aider mwasi. Yo zo ke kotonga mwasi, yo ke tonga mobali na yo kasi moto zo ke tonga eza perfect te. Mwasi perfect azala te, mobala perfect pe azala te. Et loko ko to sala erreur, ozo si sa valeur à mobile, non ozo si sa valeur à mwasi na yo. Po ba comprendre déjà ba erreur à mobile na yo te ba solo laka. Ezara na ba prise mususu ekufela bino kala ndako boko bimisa ngo libanda te. Biso to benga ngo pilotox. Moi tant botaka mutu na bino na mbeto na kuse place ba solo ya wana. Yebise ke mambo zo sala o sepela na ngote ako changer na place ke kotonga te. Wana père ba petit, mère ba petit, et ça la bien faut ko bomba mabe ko bimisa mabe libanda te. Ba famille bo batela mabala na bino. Bande onanga basi. Omoni mobali ozakane na ndako na intimidaka yo tango nyonso tu. Yo sanga yo koko vivre te. Yo ndongo zabona na ngosolinga yo na umta obala yo na botiso bana 4 5 6 o baby okomi mukie okoma munene na umta olinga yo. Sia yo oza na place okete sanga yo koko vivre te. Mama ko banga te what is intimidation? Ba intimide yo. Yo no mona te mutu na bana 4 5 ba bale likona au mariage. Mais si ko po mezali a intimida ko bon bien lo ba no bon po parce que a comprendre qu'il lazy na yo, qu'il laziness no oza lazy, oza feneya. Yo dépendra na ye na maramuni yo surtout ba lettre yem tatangela yo. Ba meeting yem takendela yo. Ba rendez-vous yem takendara na yo. Ata ba shaya pia na voiture opusaka te bi ko pusa te. Oyebi ko tanga te. Na ndaku kutu musala ndaku ye kutu mobala sala koleka yo. Kolamba kutu matro. Siko muta bongo ba intimider o tendengeni. Yango na mobile tellement a comprendre ba laziness na yo, a comprendre faiblesse na yo. Yango mona zo ko intimider yo. Eza pe faute mi bale misu ba sala bongo te ba mama. Botelema, yo na ndaku na bino balakisa ko kolamba te. Yo na ndaku na bino balakisa yo ko bongisa ndaku te. Mama, telema ozela nini? En Europe classe ça na ngo fele. Kendo tanga ozo dépend na mobali na makambo nyonso tu. Yango moni ba intimider bino, yango moni bazo manipuler bino, yango moni bazo ko abuse bino. Bande onanga basi botelema qui dit baté. Na lobi bien qui dit baté, bolala te. Merci, bisous, boza bien. Bye. Bande onanga basi, bande onanga mibali. J'espère que boza bien. Bande onanga mibali, na tuna bino na question. Nana ngomta kosa bino bena na ngomta kosa bino ke soko zo aider moi sino na misala mike ya ndaku ubi mozo tika bana classe ke oza yuma wano kote moi sa zo le na esprit. Nana ngomta kosa ka bino bongo bien nani o azo kosa bino. Mobali soko zo aider moi sino na ndaku eza problème te eza te ko za yuma eza te ke moi sa le na esprit. Mobali penaza na souci ya moi sino na souci ya bana na ye azana souci ya ndaku na ye jamais ko loba bon ke soki na aider moi sino nga oyo lekelanga na esprit po musala ndako eza musala ya basi ye musala ndako eza ya basi pene eza ya solo mambo lobi eza ya solo e bongo siko kofuta ba farti na ndako eza musala mobali no mais basa pote belé pe ba contribuaka mbona nde bomona rango te bande konanga mibali okokboko mona ke mibali misusu mwasa zo pota na misala na bana ndaku mobala vandi nena fona oswa nena fona les mwasa zo nyoka mayaza wana mwasa bimi ake musala mobala po pesa bana biloko kolia zo yesa bana bozila mama na bino tanga koya bande konanga mibali bana ya yo moko ndaku ya yo moko lalaka wana pourquoi oyede te mibali nyonso boboya ko aider basi na bino ngana confirme boya mitema mabe boya ba lazy po mobalo pena lingi mwasi na ye mobalo pena lingi mwasa lingi bana lingi ndako na ye akosala yango ba conseil ba boma solo bo betara so ba pesa bino ba conseil ko aider mwasi na ndako te po bima yuma omonela yo bande wana mibali boza ba conseil wana te poto eza facilité. Tango biso to botaka te na yebaka te kezalaka bo lelo to boti na ko comprendre pena ke na poto na bana soko za muta ko aider te o souffrir. Donc na poto aba ne bana biso ba voisin na biso ba aidaka biso te muta ko aider ka mutezaka mobali na yo mwasi na yo
awa na poto ato bengi sindeko na ye pese inene deza aokende po parce que ye pe fois ça la vie na ye abengisa pe mutu mususu bo comparaka bino na ba papa na biso a Congo te ba papa ba lambaka te ba papa ba kombolaka te oui boza na raison ba lambaka te ba kombolaka te mais ba papa na biso bazwilaka ba mama na biso bana bandeko na bango baya ko aider ba mama na biso na ndako mais na poto makamwana ezalaka te siko yo papa na ndako oboya ko aider mama na weza motema mabe e moko esalaka pena bien mama zolamba papa ye na cuisine okatele matungula zo aider na misala mike mike mais mibale belé boza bongo te mibale belé pena mwasa zo pota na misala bana ba o déranger yo va na phone ota na TV o so na phone mwasa o pota na bongo siko mama zo si sa be énergie na ye asala bo mabe akele musala zonga bo mabe na butoza na posa na yo bien e moko za na posa mama za énergie te a repesa yo po éducation ba pesa biso ba pimbela mobile to pesa mais a reparticiper te a rosa eloko yo bando nanga basi j'espère que boza bien kobanga ka intimidation o mobile nazo ko intimido na ndaku ke tala baninga musu babota baza bien bakoma mine lokola yote bakoma na banduta lokola yote ou bien kobanga ka intimidation ya réseaux sociaux te ndona nga kobangela ngo te mobile malamu jama ko seka mwasi na ye po akomune na po akono banduta mobile malamu akoko comparer mwasi na mwasi moko te na mokili oyo po ayebi raison pourquoi yo komi munene pourquoi yo komi na banduta tant bokutanaka ozalaka bongo te kokoma na bongo eza po parce que ondimaki obimisa batu na mokili yango ande esengo na yo ndeko nanga kobanga ke intimidation wana te nduta ekoma fashion batu nyoso tu batu ebele bakoma na banduta na bana mikio na baboti te na bana mibali bakoma na banduta kobangela biloko wana te ezala wa mibali misusu ba congolais belé ba na choite amoni mwasi mwanza nzoto miki opena baguna nga vrai chéri amoni mwasi mwanza nzoto minene opena baguna nga vrai chéri donc au juste te ba guna bango te donc ba mibali belé na communauté na biso ba na choite mwasa nzoto miki guna ye mwasa nzoto minene guna ye yango na ndeko nanga ko tsa vino a danger te pokendo kata o sala bwete soki ko bongisa nzoto na yo soko okende tirki soko osala whatever yongo sala eza problème te mais ko sala yango pona mobali te okoko sala babilo ganyo surtout moi pe lobi mobali yango pa ke ya tiki na yo ko sala yango te ke po prouver mutu ko sala yango te po mona ke so na sali boy mobali nanga aoboya ngata otika ngate ko sala yango te nde onanga yana loba toujours nyoso tu bande onanga ya basi bomi kipaka lingaka mingi ezalaka yo bolingaka mingi ezalaka yo kipaka nzoto na yo ezalaka toujours propre eza na bandenge belé ba possibilité belé ba opportunité belé oyo kokosala ke po maintenir toujours oyaka munene te et puis banduta na yo epanzanaka te eza na bandenge belé bandeko nanga basi oboko kokosala oyaka munene te mais okitaka ba kilo na yo malembe pe banduta na yo epanzanaka te ediminaka malembe eza na bandenge belé bandeko nanga basi e bongo siko mibali oyo o bazaka na balibumu minene siko bango pe foto tinda bango tirki po mibali pe bazali libumu minene ba déranger na mbeto o metonga zaka ba ja papa na mama ebika nde makamba sala donc bango pe foto tinda wana tirki yangana ko bangela ka makambo te ndeko nanga ko miboma te ko bebisa nzoto na te po loko sala bwe po mobile nanga okimanga po bwe po prouver social media te ndeko nanga za poser milinga ka ndongo zana soko za mutamuke milinga oza mutamunene milinga botimba ba famille biso botika bien bye bandeko nanga basi bandeko nanga mibali est-ce que boyebi ke ba hypocrite ou bien hypocrisie eza makasi na communauté na biso oui eza mabe soki ozo vivre na mutu azo sala mabe ozo loba na ete ozo edete muta sali o mabe ozo tonga ezo loba kombone partout ozo banga koloba ne boyebi keza mabe atana nzamba lola akosepela na yo te muta sali o mabe loba na vérité bosila na mbala moko eza lisumu te nzamba lola a opinir yo te po likolo olobi na mutu vérité eza kutu ozo yede mutu wana na yebi ke vérité esala passe vérité echubaka mais ye moko mutongo pe na atasuka va na toilette akoyeba ke osungi fitir na ye batu mususu na vie po ba changer esengaka mwa lumbe mwa mwete senga mutalo po ba changer donc yangwana soki mutasali o mabe loba na ye vérité bosila neke okenda kotonga ye système asika na ye nango changer na communauté to na bando nanga basi
Bando nanga mibali, j'espère que vous allez bien. Est-ce que boyebi que bana bazara na bango assurance ya libala te, bana bazara na bango protection ya libala te, ko botelaka mobali te po lokola mobala lobi pona ndima pene ko lingi ngai botelanga mwana te eza lokuta. Ko botisaka pe mwasi te na buluke na boti bana ebele po asuka kaka wana akende place moko te eza lokuta. Bana bazalaka protection ya libala te, bana bazalaka assurance ya libala te. Po bandeko na biso ebele bana kata mabala ona baboti te baza toujours ensemble mais elobela bango eloko te. Batu misusu pe o bakabwanaki bazalaki na bana 4 bana 5 bayokelaki bana wana mawa te, batalaki fitiri ya bana wana te, badesidaki bakabwana. Yango wana komona ke bana bazalaka protection ya libala te, bazalaka assurance ya libala te. Assurance ya libala, protection ya libala ezaka nzambe. Nzambe na kati ya libala na yo. As long bino mibale bolingani bozana bolingo, bokotisi nzambe involve na kati ya makambo na bino, bon marcher bien. Mais ko botaka te ke yo buleke na bota na kanga mobali oyo na kanga mwasi oyo po azalaka po nanga mondeko nanga omi kosa oko se retrouver na bana 5 na bana 8 na bana 10 mobala ke atiki yo apokangi endoki oke kotele ndako ngama ndeko nanga botaka na calcul botaka po yo olingi obota bana bazalaka kaka matabisi ya bolingo bazalaka ka fruit ya bolingo elakisake bozalaka ensemble bozalaka penza yango nesenke bana babima mais bana bazalaka protection ya libala te. Donc tango zobota ndeko nanga yebelaka ko botaka teke po kanga moninga po wana eza lokuta bakosaka biso kala lelo to comprendre ke ezaka nango lokuta botaka po yo moko lingi yebelaka cost of living vipe komi pasi awa. Merci, bisous. Botika bien. Bye. Bando nanga mibali. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez que ce que solaka na mutu wana te elakisi te ke aza ennemi na yo. Te aza ennemi na yo te. Ko kumbele ndenge zo kumbele wana te. Ko kretiaka ye ndenge zo kretie wana te. Aza ennemi na yo te. Bosolaka te po makila na bino mibale etutana te ekutana te. Eza ke bo meka ki me simba ki te bozala ensemble, simba ki te ke bozala ba ami, yangwana bosolaka lisu te. Me la kisi te ke aza ennemi na yo, aza ennemi na yo te. Mondo tozo vivre la. Lobi bolikambu eko koela yo, yazo leka. Oroboya aide yo, te aroboya ko ede yo, to aroide yo, poza ndeko ne congolais congolaise. Aroide yo pa lakso ke aza ennemi na yo te. Bandeko totika marambo eza bien te. Bo foksara nature te. Soki ke simbi te, simbi na ngote, me ko komisa mutu ennemi na yo te te. Aza ennemi na yo te, zaka ke simbi na ngote. Botimba. Bisous, bye. Bando nanga basi, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous yebi ke na vie? Soko zana camarade oyo alobaka no ba vérité tango zo sala mabe a otaliso mabe na yo a comprendre pena ke wana discipline te na vie ozana principe te na vie azo yebiso ba vérité na yo. Est-ce que yebi ke aza moninga malamu azana besoin au changer azana souci ya futur na yo? Mais soko zana camarade oyo ndeko na ngai o sala mabe o tambola mabe ozana discipline te ozana principe te ya kumisa kayo kaka ya tombola kayo kaka o sala mabe o sala malamu pa na ezaka danger. Est-ce que bika ya camarade mabe? Est-ce que bika ya camarade mabe? Siko mondo to vivre là muto azo biso ba vérité no poza na souci na yo po obebisa te otambola bien ye wana yozo mona mutu malamu mutu mabe pardon ye wana yozo yina ye wana nde yozo yina ye wana ozo mona mutu mabe or kaza mutu malamu alingi yo yango azopeso conseil bapesaka kaka conseil bapesaka kaka advice na mutu oyo lingi bapesa yango na mutu nyonso tute to bazopeso conseil ozoyoka te problème eza te mais yebaka kaka ke mwasi atambolaka na principe mwasi atambolaka na discipline likolo nango charisme lobi oyo kobenga bato bandoki lobi okokomisa bato nyonso tu binemi na yo. Bisous maman, ozala bien.